Nani abakita abaki selanga shirina ngaya mimakanga mabata wa. En tout cas, non le bani. Oyebi ke biso nyoso ndenge toza boye. Tomi ko samate. Comme même batu bazana kin. Même biso toza na pota so balobi na yo ke awa wa. Oke no vanda nenzi na ba bumba na ba gemena. Vous comprenez? Au lingate, tozomona ko ba chéri mususu mona zana Kinshasa, ba bina yeke ozo relation mongo ya matadi aboyi mais alingi relation à poto. Mais si mes potes za musika habité, potes za bien, potes za pembe. Pour éviter le chocho goya. Mon record. Donc défi c'est que ça toujours bon. On peut tout ça de matin. Malgré tout éviter que mboka na biso za na ba richesse belé mais inexploité pour biso mo ebika ndenge to ça ba compétent. Vous comprenez? Pour tout le en vérité que tout ça est compétent. Veut dire que compétence il y a Congolais ils en a bas haut niveau. Bas niveau vraiment élevé hein. Mutako ça yote. Comment pour talanet na bamboka lokola ba Burkina Faso. Burkina Faso ba pesa kimbongo et pas il y a département moko ba sala ba forage. Et les mecs à Jumbongo l'état Q ache nguna makamuna ya salisi ba forage ga ya nengwana mais oyebi Ibrahim Traoré lo kasali Ibrahim Traoré jeune président hein? Mais tala makamazo azosala oyebi elo kasali asali ba kangi les mecs muyibi wana ya l'état ba récupérer biloko na yi tout oya zalaki mais va ba récupérer wana donc azwaki mama na torture sur le monde africain noir azondima c'est-à-dire c'est gazwa qui maman na torti loma oye zala ba pesi yo torti ba wi ke zoko lobi biente yo na mosi na oba na bana na oba oboma yo ba ye avant basala ndengwana basala ki déjà détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'action humanitaire. À la barre ce matin, Théan Amidou, le principal accusé dans l'affaire du détournement des deniers publics au ministère de l'action humanitaire, est revenu sur ses déclarations avec la promesse de tout dire. Vous avez réalisé 4 fourrages oui. À 7 millions de francs l'unité. Oui. Vous avez construit un immeuble de 120 millions. C'est ça? Quand je dis un immeuble, c'est-à-dire donc des maisons. Des maisons, oui. Vous avez construit une auberge contenant une piscine. Oui. Un groupe électrogène. Oui. Entouré d'une clôture. Oui. Comprenant également des hangars, des toilettes, d'une valeur d'environ 150 millions. Oui. Vous avez 18 Autriches. Oui. 6 porcs épics. Oui. 2 antilopes. Oui. 1 coba. Oui. 8 pans. Oui. 3 canards sauvages. Oui. 23. 23. Oui. 14 bœufs. Oui. 2 grues à tête couronnée. Oui. C'est ça? Oui. C'est à ce stade qu'on s'était quitté. Une enquête, bakangiye et yewana za kotumbela. Les différences c'est ça dans le gouvernement de Traoré dans le gouvernement de Tshisekedi. C'est comme si Tshisekedi a favorisé les master na wana ba ibarambo. Ba incompétent. Baza vraiment ba incompétent. Po depuis bazumbo katisiko batongi nene, basali nene, eloko nene malonga basali. Mbanga na mbanga kaka, lokuta na lokuta kaka. Mais au mona neti ba Ibrahim Traoré tala makamba Ibrahim Traoré bazo sala. Biso na Burkina Faso mboka nini eza na ba ressources belé. Biso Congo mais tozo ko avancer de comment. C'est ça. Raison kaka guerre. Ibrahim Traoré a qui okuta pe guerre. Ibrahim Traoré a qui okuta pe guerre mais asisi guerre yewana sikoyo babani ba production bozomona ke production ba tse sérieux na musala bozomona ke yemo kazo travailler bato bazo travailler azo pesa ba idée aza kolanda azo landela ministère moko na otika bino bolanda les mecs nenga zolela bakangi biloko nyonso ba confisquer biloko tout balingi batika na eta na tongate mbonga l'état fezonga ya biso
donc bokanga motu botika motu lobi abimi na ye e bakangi lobi akoti na makala alobi il faut que nous sois santé na nini na poto Tshisekedi lobi faut respecter ba père des familles tala niveau président aza incompétent. Vous comprenez? Aza incompétent. Alors azolinga changer constitution les autres dépendent na bino hein. Ah, ce que boutique qui a changé constitution et Siri Bogolia Mabanga. Bon, c'est pas ça les sujets. Sujets zanini. Biso zaka na musique. Na yeb sarabino toujours. Biso zaka na musique. To beta la la musique. Mais musique yango, il faut que quand to beta hein, avec moi guetter, comprendre. Pour bino bois na parler un peu beau c'est là. Vous comprenez? Vie za nango simple. Ko cha vina kakate, cha vina eza nango kaka rebi kaka small. Ekende kitoko quoi. Pour avec mayele na année oyo makamyo sutakos. Mais ce que mayele te, oche buzo baliboso ah. Otuna ngulu hein. Comprendre année c'est bandi. Yango oyo donc baninga babani déjà ba production. Comme si aux musiciens, il faut déjà la production, déjà bilan na année obeti wapi, oza wapi, kotisi combien. Tout on est au compte. Surtout Babi, c'est la fin qui justifie les moyens, mais le débit a été toujours bien. Ce qu'on bandi ane na bonté, ou bandi ane na accélération, vous avez un avantage. Pour ceux qui gagnent déjà des pas 3 pas 4 posent déjà un avantage. Comment les canettes aux hommes en il va falloir tourner na ezaki tourner moi comme en Abidjan les Gabon maintenant à commis kuna donc tellement succès les qui makasi tellement action les qui makasi tellement batu balingi tellement public ezako senga tellement demande déjà tellement trop et bezo comme que ba concert ezako sakimile kaka mais professionnel qu'il est au monde ba sali effort ba accommoder moi ba concert wana ba générer moins bon bénéfice c'est ça le plus important que revenir kota comment bon générer moins revenu pour yangonde makambo nyonso tout ça la kaso salaire ezate donc ibosana oki osala musala mo te que salaire ezala te ata yo moko mais faut salaire ezala comme pour maçon aliaka kaka na musana ndenge moko ingénieur aliaka na musana ndenge moko pe photographe ndenge moko pe journaliste ça dit so ozosala te mbongo ekota te alors ba musicien na ba domaine ebele bato balingi mbongo mingi eza ba musicien na yebaka te pourquoi ba musicien bazaka ba lokoso ya mbongo na kompanaka te alors musicien so azokotisa te epesaka rage epesaka jaloux akomaka jaloux soko ozotala siko ndenge fale azokotisa ndenge mission les okota na effective ndenge mbongo ezokota ozolo ba non ba musicien na mususu bazosala ndenge bazo vivre ndenge ni bazo mituna question que pourquoi biso bazo solliciter bino te mais ba ko solliciter bino ni na banzembo nini banzembo nini yo obeti faut pas solliciter kende obeta na matete ndenge fabriquer sa beti vous comprenez matete zali beta na matete bolembi ba concert ofele. Ah, c'est ça. Tango tozoloba qui trop. Comment tout les récits se préparent. C'est pourquoi tozo senga na ba musicien belé. Eza domaine na bino abiso tozo ko aider bino cadre moi to booster bino mais domaine na bino mo football nga musa na bino. VIP qui zonyo zomona ba chéri ndenge nini baza propre. Baza monga ba ivoirien na ba gabonais mais zomona ki propre. Na c'est kabala matete comment vous fabriquer ça peut-être na matete mais si go mona ya fabriquer ça na matete siko ya muninga mo faire gola obeta na mbumba en tout cas na visio mbadi visio on fallait zo mona VIP nenge ki zongi propriété ozotala ba chéri nenge bazolula so yo mo otalika ba mama ba sœur bazana nenge bazotala fali nenge bazokwela fali yo mogolo ba mais si go malamu afali zaga tanga za na concert ba futi déjà mbongo au mona mana ngaye asali musala ya qualité ya mbongo ba futi c'est ça il est déjà très important na musala ngwa batu musu bazalaka ba futi mbongo ma concert esu batongo fier yo nga na futi yo zo sala nga esu fier comme mais fali au mona ke étant professionnel sera yene sika azo se pelisa bata azo rubina azo faire danser azo faire koyembisa batu azo pese batu joie
C'est ça l'essentiel. La différence, c'est ça, la fali na baton sous son voilà. Comprends? Bon, mon ami, le conseiller à la fabrication, c'est n'engagé. Il m'a tête na ma tête. Donc, il faut comprendre que c'est balobi ma tête na ma tête. C'est quoi, il y a ma tête. Il y a fait c'est quoi, na mboka. Dans la province, dans le village. Bon, moni, bino boloba qui fallait azobeta dans le village à France, bani, faire abandonner dans le village à Congo. Et ça peut m'embêter. Donc, n'enga abandonner dans le village à Congo, faut ça la Congo, mais après, tant que ça, il y a ça dans le village à France. Donc, ça peut rendre mort. Bon, binini. Nyonso eza makambo na otikela bino butala mwa séquence ya moke ya fali ndenge nini na ambiance ezali ndenge nini bato bazwa kosepela ndenge nini na binisi bato d'accord.